Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline ko partager video oyo po na kolobela makambo oyo Nzambe ati to partager na video oyo. Na osenga bandeko nyonso to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso to bonde na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Nzambe papa mso na lola mozesa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya to pamboli to kumiso to netolo pe toza malamu mingi opesi biso souffre de vie toza na ngona temps o papa na ngai yango wana kolo osali ete biso toyeba makambo o Seigneur po ete toyeba na kosoutenir ba orphelin toyeba na kosala o ezali misala na ya bolingo katikati na mokili o papa po ete yo lobi ete bolingo emonisamaka na misala yango wana kolo ozala na ngai na osala video o oza pe na ndeko moko na moko olanda video o Saint-Esprit touche motema bandeko nyonso o baolanda video o ba comprendre ete olobeli bango nini na nzela na video oyo topamboli tokumiso tonetoli okolo okumisa masanjola malelo lobi pe libela na libela tosengi bongo na kombo ya tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline kosala video oyo mpona mwa video ya mokie mpona kopartage likambo oyo nalingaki to partage na bandeko nyonso oyo bolandaka ngai baabone nyonso ya Deline Television to partage makambo oyo Nzambe ati to partage elo na opartage eza likambo ya ba orphelin bandeko na nga Nzambe insistaka Nzambe alobaka na nga tango nyonso alobaka kaka to soutenir ba orphelin alobaki na nga Deline mpona kosunga ba orphelin ezosenga te bozwa ebele bozosenga te bozwa ebele mpona osunga ba orphelin na moke oyo ozozwa sunga ba orphelin yango wana nga mpe na ye koyebisa bandeko na moke oyo tozozwa tosunga ba orphelin Nzambe akobosana biso te Nzambe akokanisela o Nzambe lere alobaka na nga makambo na 2011 alobaka na mamba bofrande badime ba action de grâce ba kosunga ba orphelin ba veuve ba bola Nzambe alobaka na nga abaki na pambolila yango bato awa na mokili na bino nde boza boye epi na royaume de se pe okozwa lipamboli na yo Nzambe alobaka na ngai yango bandeko na comprendre te na 2011 wana na 2018 ile Nzambe aye komema nga le Nzambe ba Saint-Esprit asali ke nakende ko visiter lieu de repos na betela bino yango nde nayaka komona ke basali na Nzambe ebele basalelaki Nzambe na bosolo me bazangaki bokonza pardon bakota na baza na lieu de repos me bazangi bandako nde tomonaki baoyo bazalaki na bandako baoyo bazalaki kosunga ba orphelin baoyo bandaki kosunga ba veuve kosoutenir bato bazangi bandaki kosala misala bolingo kati na mokili oyo yango wana sikoyo eza bandeko na nga epambolaka awa na mokili na biso pe na royaume de cieux epambolaka yango nga nayaki kopartage video oyo na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai boyoka lisolo oyo nga nayeli bino likambo ya orphelina oyo papa Chéri aza moko ya bandeko oyo Nzambe apesa mission oyo ye moko lokwa azaki orphelin ayebi pasi wana ye pe asutena ba orphelin na Goma kota Goma kuna na tele bino audio miko eleki boyokaki le ba guerre ezaki kuna ndenge bana bazaki kolela ndenge ndeko na biso atindaki audio pa papa Chéri yango wana ntuka na teli bino bosoutenir ye vraiment ntuka na sololaki na ye atindela nga lisolo moko ya bana moko do na otela bino ba photo ya bana wana notela bino ba photo ya bana wana lolenge ndenge baviolaki bana ka ya balabala ba orphelin wana baza na balabala mama kufa donc baza na balabala ya 9 ans na ya 5 ans do baviolaki kutu oyo ya 9 ans pendant 2 semaines banda baviola mwana na atambulaka bon aza na elamba ochange te atambulaka na makila na bilamba na ye donc nde papa Chéri amonaki bango papa Chéri pe aza na bozwi pe te ya makasi oyo akoki kosunga bana na nyonso aza na Kinshasa kuna na 30 bana yango azosenga lisungi na nga lisungi na yo totia ye maboko yango ndeko nyonso oyo omoni ke okoki kosunga en tout cas na otela bino numero ya papa Chéri bobenga ye
bobenga ye bosunga na muke obozwa kabandeko nanga tonga na yo tonga eza yango nde musala oyo ya kosoutenir ba orphelin eza yango nde mutu ezosala ke ozotonga na royaume de cieux bandeko nanga ozotonga na royaume de cieux. Nzambe na biso atikaka te. Nzambe aza tellement malamu bandeko nanga na kopesa bino mwa témoignage mukie Bible biso loboko ya mwasi epesi pardon loboko ya mobali epesi ya mwasi eyeba te. Mais na opesa bino mwa témoignage muke po emotive bino boyeba ke Nzambe amonaka ba o basoutenir ba orphelin na opesa bino témoignage wana. Bandeko na opesa bino mwa témoignage mukie oyo Nzambe asalaka mikolo euti koleka ba mwa euti koleka nazaki nanga pe na mbongo te. Nzambe alobaki nanga bia Adeline po osunga ba orphelin to ba veuve ezosenga te ozala nango ebele ata kopesa dîme ezosenga te ozala nango ebele abi nanga na muke oyo ozozwa fo kosunga ba orphelin kotala te ke bato mosusu bazopesa ba orphelin ngata na pesi nanga te bakozanga eloko te. Nzambe alobaki fo kotia pa yo moko fo tia pa na ndenge na yo kotala te bato ebele basungi nga na sunga te yo pe fo sungaka atoza nango ebele te fo sungaka. Bandeko nanga mko mosusu kaka napesa mwa témoignage muke nazalaki nanga na mbongo pe te mais mukie o nazali na nga moko pe nazalaki na maposa pe makambo ebele faki na sala nazali na mambo ebele faki na sala efai na tia ba provision pe bilomo boyebi tolobela mambo ba provision kotia ba provision na ndaku na Kinshasa pe kuna famille donc en tout cas nazali pe na mambo ebele osala mais nga mona talaki nga na bite en tout cas na zwaka mbongo nga naza nango na pesa ba orphelin nde mukolango wana ndele nazwaki quelque chose nazalaki nango fai na pesa ngo ba orphelin nde na baki na kotia mbongo oyo na ketikela ba orphelin nde après jour on attaqué te lobi na mpe na attaqué te après troisième jour na papa Didier la atuninga obimanga bite na obimaka na ketika mbongo oyo na wesen nyoko na tindela ba orphelin mbamo papa Didier metiango bando kolobaka na otia mbongo pona ba orphelin otiaka te likamso eko ya matanga ebembe mbongo eko kende puteza ki destiné pona ba orphelin tiango déjà ngana bi nazotanga na papa Didier la abimi ngana zwaki Bible na banda ekotanga azongi su na chambre ebisinga na adetia mbongo wana lelo kotinga bi ozo déranger nga nazotanga na Bible ozo déranger nga nde na otanga Bible boy abi alimbisa po nga na mbiyaki ka nazonga ika pona ebisoke tiango lelo po ozo mbamoko aeko kende lega ke mbamoka na minute wana kale azobaluka Nzambe ebisinga na litoi Adeline tanga Luc chapitre 6 verset 38 abe nanga tanga Luc chapitre 6 verset 38 bandeko nanga na bosanaki verset 38 wana na bosanaki alobi nanga boye na litoi kana sisi koswana papa Demba mopu litoi ya molimo alobi nanga Adeline tanga wana zaina na Bible na mabona otanga Bible na otanga na makamsu abi nanga Adeline tanga Luc chapitre 6 verset 38 ngabia bon ok na fongoli Luc chapitre 6 papa na fongoli kokoma na komi na Luc chapitre 6 wana na bosani so ezalaki verset nini na bandi kotuna verset combien kwa nke Nzamba koloba nanga azobeloko te verset combien azobeloko te ok na lobi lokwa nazada na chapitre 6 po mte na tanga omubimba bande ko na tala chapitre 6 tala mulai makambo ebele na tanga kaka na bandi kotanga nanga chapitre 6 natangi na ekokoma na 38 bandeko nanga le natangi 38 nde Nzamba lobi nanga yango oyo na litoika abi nanga yango ya Adeline chapitre o na pesa ki otanga yango yo chapitre yango nga bia bon yango ya lobi nde na ekomona ke chapitre yango ezaki verset abi verset ngo yango otangi yango siko ya Adeline yango utotanga siko na tala boye verset ngo 38 ono utotanga siko na ekozongela verset ngo totanga Luc chapitre 6 verset 38 totanga makambo Nzamba lobaki nanga bandeko nanga na Bible lingala bakomi yango mais
eza mwani na Bible français nga na otangela bino na lingala boyoka bofongola matoi boyoka makambo nini Nzambe alobaki na Luc chapitre 6 verset 38. Bokabela bato po Nzambe pe akabela bino ebandi na mbongo. Bokabela bato po Nzambe pe akabela bino. Akotia na basaki na bino biloko mingi penza. Akofina pe akoningisa yango po etonda meke. Nzambe akokabela bino sendenge bino pe bokokabelaka bato mosusu. Bandeko nanga na kamwaki kabi dina zoke etikila baofele mbongo oyo Nzambe amoni yango avant kutu nazwa yango bandeko na bondela po nango pona ke kotika avant na sala bongo Nzambe ayeko pesa nga verset oyo elekela kinga bandeko na ngabi emotiva kinga lisusu ya kokende kotika mbongo wana nazwi mbongo wana nafukami na bonde na ona ke kotika donc mona otseka kungabi ata na obondela Nzambe sa mondi yango deja potala verset kopesanga bandeko nazwa mbongo wana nakenda kotika na agence donc naesi bino na mwa wana oka natika mbongo o bokoki koimagine te. Bokoki koimagine te nga na bite Nzambe akosaka te. Nzambe akosaka te na mona batu babenganga Mama Deline. Namoni na moma oyo na mwa o dim na nga na opesa mpana yo. De 2 jours après ndeko mwa benga Mama Deline na opesa dim mpana o. Kabia bon oke Nzambe azwa lokumu. Musuku na Mama Deline makampindo loba na biso esunganga na koma kosambela ko gêner te na mona opesa action de grâce na biso na comprendre ngana bi makambo izaka secret mapamboli modèle Nzamba kofongoli lo porti okondima te bandeko nanga Nzamba kofongoli la yo oyo okoki kondima te période mona zaka kosaba commerce moko na oya na France na somba biloko na oke nango na Angleterre na zoteka na internet Nzamba lobana nga Deline moni commerce to ozo sala soko linge mata batu balobake yo ozaka na kisi otekela biloko oyo pesaka ba orphelin mbongo kabelaka ba orphelin mbongo na baveve omona batu balobake ozaka na kisi ya mbongo Nzamba lobana nga yango batu balobake ozaka na kisi ya mbongo toza na mama leki na biso moko boye batu baloba kutuke azaka na mbongo akisa azaka mbongo akisa lobana nga yaya sekele kaka ya commerce eza 10 alobi sekela commerce eza 10 yaya nga nazangisaka 10 na ngai te Nzamba alobaka banda na okama te aso ozosala opesa 10 commerce no ekokwea tabi mama ngai na ata na ina kuya na otombwama po 10 kaka sekele kisi na nga baloba na simba kisi eza 10 bandeko na 10 ka oyo okomata ba grade na musala o musala boy komitungisama te okomona yo loboko surtout opesa 10 na yo ozo soutenir su ba orphelin bandeko nango ozangelo te nazoyebiso ozangelo kote nga période wana Nzamba yebisa anga bongo na yoki yango Nzamba lobi na nga ke napesa ba orphelin na banda oloba nkana mnoko Nzamba bifo kosunga ba orphelin alobi na nga nini wana 2011 Nzamba era enseignant kanga likambo opesa 10 na kopesa ba offrande ba action de grâce na kopesa ba orphelin ba veuve na babola Nzamba lobaka na nga Deline na pambolila yango batu awa na mokili oyo na pambolila yango batu awa na mokili oyo pe na royaume de cieux na pambolila yango batu ngana bia bon opambolila yango batu Nzamba expliquant nde na lobaka bolimbisi banda na loba na osala yango na sala yango te na osala yango pona ko expliquer mamu Nzamba loba na nga pona dim nde Nzamba baka pambolila yango batu awa na se pe na royaume de cieux na comprendre te abili pamboli wana ti soko kufi
awa nde koza na bomoi apambolo na nzela dim na yo. Epi soki okufi lipamboli na yo okozwa yango. Ilekilanga ngabi nini nzambe akepambola mutu oyo sa kufi na ye. Okozwa lipamboli nzambe nake na nga na lieu de repos comme ça na kozwa lipamboli kuna ndeni. Après na 2018 na betela bino nde nzambe amemanga na lieu de repos esika nde nakendaki komona ke nzoka nde badim na bofrande na kosunga baorphelin etongaka bandaku na lieu de repos. Etongaka bandaku. Ozomona nde na explikaka bino yango wana na ekomotive bino vraiment ke bo soutenir musala oyo na kotela bino ba audio ya papa na biso Thierry. Nga personnellement nzambe orphelinat mibale oyo nzambe asunga so mweloko emonani ya mingi te oyo kaka ya moke tozwaka bandeko na nga na koexplike bino ndenge ya kopesela. Soki ozozwa ebele pesa pe ebele nzambe abi atala yango. Soki ozozwa pe moke nzambe abi natala aka na moke wana ozozwa. Mikolo eutoleka nzambe abi na wana sinisi na lobi yango abi Adeline mpo ozwa ezosenga te fo osunga baorphelin ezosenga te ke fo ozala nango ebele. Ezosenga bote na moke kaka oyo oza nango sungaka baorphelin. Bandeko na nga yango namoni ke lipamboli oyo nga na kozala egoiste te nazalaka nga moko ata nazwi moke nazosunga te. Yango nabaki na partage yango na bino. Boyebi bien ke ngai nakoki kutu koyemba yango te nakoki koloba yango te boye mais témoignage oyo biso topesa ezoservi bato mingi baningana. Nga banda kala nzambe abaka na nga napesaka nasunga baorphelin namonaka nasunga baorphelin ndeni namonaka te. Mais le tokomi kotala bato bakomi koleka na bavideo bazoloba ke tosunga baorphelin baza eloko te boboye esika eyaki siko komotive ngo. Ozomona yango wana mpe omoni nga mpe lokwa mpe nasala bavideo na bino na motive bino bosunga papa Thierry. Bosunga papa Thierry aza na besoin ya lisungi mpona bana. Nazotela bino ba audio. Nazotela bino ba audio ya papa Thierry. Boyoka ebino moko. Boyoka ebino moko pe ayebisaki nga mokwana nalalaki na pasi makasi na motema. Ayebisaki nga lisolo ya mwa bana mibale amonaki akende kokuta na libanda bana wana ya 9 wana ya 5 ans. Oya 9 ans baviolaki ye na balabala baviolaki ye mwana na banda baviola ye 2 semaines. Aza na elo sous-vêtement ya kochange te. Azaka na makila neka alataka sous-vêtement na nde baviolaka ye 2 semaines passées. Na ba douleur mwana na badevejaka ye na viol o baviolaki ye na bana mibali. Azalaki kaka bongo nalala ete naokaki pasi. Ya mwana koyoka ba audio ya papa Thierry atindelaki nga esali kete fona motive batu. Na motive batu ata ya mingi te o tozwa bandeko tokanisa baorphelin oyo. Totia papa Thierry maboko. Papa Thierry aza mutu oyo ye pe na otela bino bafoto ya bana oyo papa Thierry alobi. Na otela bino bafoto nzamba sunga. Bafoto ya bana oyo amone na balabala. Atiki bango pe kaka nanu kuna na yebi te so azwi bango to ndeni mais alobi aza deja na bana 30 kuna donc azobunda na 30 bana na ba minerval banini donc amemai su bana o kuna te aedaki bango kaka sombelaki wana ba sous-vêtement banini. En tout cas soki yo na ngai nzamba toucher mitema na biso na moke o tozozwa totindela papa Thierry akosunga azwa pe bana o mibale esika kendaki kokuta bango. Vraiment esala nga pasi makasi bafoto ya bana bango yeyo nateli bino bafoto ya bana oyo baza na balabala. Baza na balabala. Vraiment tuka nzambe a touché mitema ya na biso. Na yete so na kobomba babilongi ya bana ngo to koma so na koka bomba na bomba ou bien bon baza de toute façon baza na besoin lisungi. Baza na besoin lisungi do ba violer bango muto a violer bango ati bato so pe mutu moto bato mbeto misato na ebite atira nika bon impuni. Donc akoko zonga su lobi to lobi okuna baya susu ko continuer yango bana ngo ya balabala bazozwa kaka bazemi boy ozomona. Donc pasi likola pasi nzamba sunga mboka na biso Congo asunga vraiment asunga. Donc toyebi te mamba boy
tolobaka ke mboka eza bien, tolobaka faci beto azosala, tolobaka bongo vraiment. Toyoka papa chéri ndenge akoloba na biso, totie papa chéri toyoka ye. Toyoka papa chéri. Bonjour maman Adeline. Nalandi ba audio no nyonso nzamba lola pambola o. Na uti Kinshasa na uti okoma samedi. Makambo na moni kuna nazotindela o pe omona et puis otindela maman o ya sali rêve wana. Et c'est Dieu qui parlait comme ça, maman. Niveau ekosunga bana na bino, vous ne pouvez même pas imaginer. Natindeli yo non na kombo ya chargé la so publique na biso totindaka bambongo kai pa na ye po bana na bino wana omona bango na santé malamu. Bana bazonyokama na Kisasa. Histoire moko eza boye nazotindelo nango oyoka omona pe bana ngo ngamu tunazaki na bango na victoire ndenge bana na bazonyokwama nazoboya kaka kozwa bango kokende bango na orphelinat po toza na bango 30 kuna kolia pasi nazonyokwama kosengaka de gauche à droite na mbongo nazolukaka mbongo mais bato bazosimbama baza mingi te. Nzambe alola pambolo mama. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les mamans du cœur. Bonjour na biso nyonso ba maman. Pour votre formation, nakomaki depuis samedi awa nazongi na tikiba na bino. Nalingi na rappeler bino que vraiment pasi ya bana bitike eza na Congo. Ce que je vis dans mes propres yeux, c'est insupportable. C'est difficile. Voilà pourquoi je vous félicite énormément de tout ce que vous faites pour les enfants. Nous sommes aujourd'hui le 27. Très bientôt, nous devons payer le loyer de vos enfants. Je vous rappelle, mais vraiment, que si nous ne faisons pas, personne ne va le faire. J'avais $100. Il fait froid dans la ville de Kinshasa maintenant. Les enfants dormaient dehors. Je me suis dit, Nasomba mapa, na wina zwabano nyonso te toke na bango na orphelinat po toza kuna DGBL, place pesate, tolia na ba oyo. Baebisinga, les événements, tu ne peux pas faire ça comme ça, troupe. Il faut que nous ayons une autorisation à la commune. Je suis parti voir les bourgmestres pour lui parler des enfants qu'on vient nous laisser tous les jours et de la souffrance. Et si l'État ne peut pas nous aider, en même temps, pour profiter de demander l'autorisation. Vous savez ce que le bourgmestre me dit? Aux Arnapoto, on a un bon ébélé, paye ça $700. J'étais choqué na bimi na bureau na olela. Na bimi na bureau na zolela. C'est là que j'ai compris que si nous ne bougeons pas, personne ne bougera pour venir en aide à ces enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes, s'il vous plaît, ma maman, ma papa. Makambo mususu na moni ngatambola na makolo ta ona kenda kana zakana na via lexite po na za na mbongo te na za orphelin na yeba makambo na zo ebisa bino. Naza na photo mona ko balasele bino abo mona bana mibale na uti na 22h na kuti bango bazolala. Bazosenga mbongo na 22h. Na victoire. Na se rapprocher tozaki na papa Luzon aokanga photo azo filmer. Na tuni mwana na aibisinga banda tongo balika lipa moko ya 300 francs ya muke ba melina mai. Na tuni bango pourquoi bozali banda ya mwasi azana bango so mbasi ya azana 9 ans o mususu azana 5 ans. Pourquoi bozali banda mama kufa papa kufa noko mutazwa kibiso et puis noko mwasi anoka bengi biso bandoki ya onoka benga na biso. Ça fait 4 mois siko tozaka awa. Mais tozo souffrir. Tolia kate. Yaya moko bayaki boy. Bakanginga na makasi. Balali nanga. Ya 9 ans. Azolo babongo. Yango nazo kapasi banda bandala kinanga ça fait des semaines. Azo sukola te. Nzamba lola mona nga.
na moni mwana na makila na caleçon bolimbisanga ba mama na loba likambo makile kangami ça fait 3 semaines 2 semaines na caleçon bande bimaki banda ba déverger qui vous m'excusez vraiment de ce que j'ai dit. J'ai commencé à pleurer. Ça va. J'ai commencé à pleurer. Nabinzamba lola. Mwana zoka pasi. Parce que ma force qui est mingi. Makile vanda e kangama na caleçon. Kandenge bimabungi vande kangama. Asukola kapete. J'ai commencé à pleurer. Lobi na tongo. Na yenga moko. Pona vanda ki musika tena victoire. Na yena kuti bango ka na lekine wana. Na zwimbongo. Na kena sombi ba caleçon 10. Il y a 2000 francs. Na yena pese na lobi. On s'est changé. Na bangi komeme na orphelinat. Toza na bana kuna. Soki to. Kipe bango bien te. Ezo za difficile. Ngande kuna bino na oloba. Na yaka na nyoso ko yebisa bino te ba mama du cœur. Bana babelaka. Ba frère médicaux na bango zo coûter biso cher. Mais na yaka ko loba te. Na loba kami kama kamumwa muke ya kolia. Surtout na martelaka plus sur ko futela bango ndako. Vos affaires souffrent. Je vous dis vrai. Car les autorités, je suis parti même dénoncer tout. Mais personne ne m'écoute. Personne ne voit la souffrance de tous ces enfants qui dormaient dehors. Ils ont des souffrances comme pas possible. S'il vous plaît. Venons en aide à tous ces enfants. Je les ai laissés là-bas. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas les ramener. On n'a pas l'argent, on n'a pas de moyens. Excusez-moi si je vous ai choqué. C'est des choses vraies que je vis. C'est des choses vraies. Il y en a beaucoup. J'ai des images, j'ai des vidéos. Mais je ne peux pas vous mettre ça. C'est choquant de voir des enfants. Droits des enfants. Personne ne respecte. Personne. Désolé. Bonne journée à vous tous. Souvenez-vous que nous devons payer les loyers. Merci beaucoup. Wana toki papa Thierry ndenga lobi. Do banana atiki banka libanda po azada na 30 na kati ya orphelinat wana. Ba place kutu ya olala eza pasi. Do soka memi bango lisusu kuna donc soki voma yo nanga totie papa Thierry maboko bandeko nanga ako sala pesu mususu su kote mususu azusu banana musu abandi su kotia bango kuna ozomona donc nzambe kaka atouché mitema na bino eza pasi koyoka makambo o bandeko nanga nzamba azoloba tosunga ba orphelin bandeko nanga tonga na royaume des cieux tonga na yo esika moto mokila koyoko yiba te tonga na royaume des cieux yo ozotambola na obanga nzambe ozobondela oyebi ke nga penda na okota bokonza likolo me kuna oza na nini ba obolandaki video wana te na lobaka nakenda na lieu de repos na mona basali na nzambe bazanga bandako le babina na ke mona ndako na ngai na boyaka po nini le wana nasungaka na ba orphelin te na 2018 nazaki na makambo nzamba bandane koloba me na ndako salela monte na ndamu nonka normal na sala nzamba banafuna sunga ba orphelin na sala me leri na mona ndako na me evangelisation na ndai kosunga dim na bandai kopesa me lokola na motema nanga na mona kinde na sunga ba orphelin te yango moni esalaki ke na baki te na mona ndako nanga te na ozonga sima po na mona kike antoka kosunga ba orphelin ezaki eloko ya munene oyo esalaki bato batonga bandako ya kitoko na royaume de cieux. Occasion yango epesameli yo na ngai. Occasion yango toza na papa Thierry awa toza pe na mama Marie lisusu aza pe na orphelinat mususu kuna mama Marie pe azali donc soki ozwi quelque chose okotini na papa Thierry so po moni pe ke oza pe na otini na pe mama Marie pe azali aza pe na orphelinat
donc vraiment to soutenir bango, na otela bino mwa keke video naza nango awa, na otela bino keke video naza nango awa po bomona pe papa chéri, bomona pe bana, na otela bino na bafoto ya bana oyo baviolaki moko wana na obomba ta bilongi na bango je crois, na otela bino pe bomona papa chéri na bana. Bon comme ça lelo tolobela mpona papa chéri, bosunga papa chéri, prochainement na olobela pe mpona orphelinat oyo ya mama Marie, ye pe aza na problème vraiment miko eleki kutu mwana moko azalaki na hôpital, faut bazongisa makila, azaki pe vraiment na besoin disungi makasi miko utoleka. Donc tolobeli nano oyo papa chéri atindi, tosunga papa chéri, bandeko nanga. Naotela bino ba audio, natia bino ba audio, natia bino su audio mosusu atindi awa, naotela bino ba video, ya boyoka su audio. Bonjour bandeko ya mitema malamu, ata ndeko moko ya motema malamu. Oui, naza na baami ya motema malamu oyo bazalaka mpe na basungaka bayokaka bien toki bazopesa bana bitike. Bomoni bano mibale, moko nazwa ye na nzela, mama akufa, papa bali mwasi mosusu, mwasi wana abengani ye, nazwa ye mpona ke kozongisa ye. Papa boy alobi funa négocier na mwasi na ye avake azonga ndako. Alors mwasi alobi nalingi mwana ote parce que mwana aza moyibi. En réalité parce que aza na mwana na ye te, yango babengana mwana oyo apanda olala libanda pendant 4 mois. Na mama nanga nakutai na mwana oyo ya mobali oyo aza na droite comme na ye Jansi na ye, ça fait 1 an et demi yango aza na kati ya maison les enfants du cœur, aza na maternelle. O mosusu wana aza na yaya na ye babanda olala kaka libanda, azaka très malade comme on est ogi. Tozwa ye na wenze ya 7 na Njili, nayebaka lisusu batindelanga video awa balalaka libanda, azaka na bamakwanza, mama akufa, papa akufa, bakepa koko pe mwaye te, yango babandi kolalaka libanda. Nakoti bango na maternelle. Na maternelle na Kinshasa ezalaka soki bakomi na fête de l'année, basombela bango ba uniforme, basombela bango ba fleur, basaleli bango fête. Alors na ozalaki na Kinshasa apesaki bango mbongo mpo basombela bango ba uniforme, ezalaki soki $30. Mais bazoloba baza na influence ya bana mosusu, bapapa na bango bana bamama na bango baosala bango bafete, baosomba mwa madesu loso. Yango batindeli nga video na opartage yango na bino kaka, wakoka monaki asombela bango jus, asombela bango ata mwa soso, mwa madesu, mwa loso, samedi oyo bazokole bango. Oui, nayebi ke yo okosala yango, yo moto ozokanga okosala yango, okose privé na $10 na o. Oui, oui, so moni pe ke yo poza na Kinshasa okoloba ke non natina na M-Pesa be na nini na Orange Man mwa $10, mwa 10,000 francs mpona banoka mibale oyo mpo baza ebele, me bango ya maternelle nde baza mibale. Yango basaleli nga video na kamwe kutu, basalinga surprise koleka epa ya monitrice na bango. Nakabola nka na yo ozokanga yoka motema mawa. Soki baparent na bango bazalaki, je ne pense pas que nalingai nalakisa o video ya bana oyo to pe photo ya bana oyo mpo kaka baparent na bango bakufa. Ndenge mpe biso mpe lobi tokokufa, tokotika mpe bana, tokotika mpe bakamarade, tokotika mpe baboti, tokotika mpe lisusu mibali to mpe basi na biso. Yoka motema mawa. C'est privé na bière oyo kokomela sikoyo, c'est privé na McDo moko bokoki kolia sikoyo, soko oyo c'est privé nango. Nzamba pambola.
bakanaka pe te ke bakoki basenga boye bazalaka mpe na bapara na bango. Mais bon nzambe adestina autrement, nzambe alola pambolo oyo moto okokota te ngo olobake bon nga nasomba ata sakombe madesu oyo ekutaka 4000 francs soit 3000 francs. Nzambe apambola. Wana toyoki ndenge ayebisi biso donc tosunga bana tosunga nga problème nange ezali yo sunga na okaka nzambe akomona yo bandeko na nga na epesi bino verset biblique oyo nzambe apesaki ngai na Luc 6:38. Donc nzambe totangi yango je crois botangi totangi yango na bino. Donc nzambe azana moko na moko nazotiela bino sikoyo ba video ya papa Thierry na bana bomona bana nyonso natiki bino yo ozwi video o partager yango partager video o na bato nyonso oyo koyi ko partager po ndeko moko akozala kaka kozala toucher akusungi bana oyo yo moto tindelaki video nzamba aokanisela o ya ona tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko bolanda papa Thierry bomona ye moko ye wana ye pe azalaki orphelin nde ayebi makambo wana yango moni pe asalaka yango vraiment na motema bolingo nyonso nzambe azala na ye azana moko na moko otolandi video o partager video o ekutana na mitema bato mitema malamu ozaka na groupe WhatsApp tia video o na groupe WhatsApp na bino tia yango eza video te o na lobeli ke botika ba mesh eza video te o na lobeli ke bobwaka soki ba nzungu soki ba maputa soki ndeni te eza video o na lobeli ba orphelin bo partager yango na bandeko oyo baboya botindelaka nga mona mwasi oyo te ye azaka koloba meshe eza mabe botia baprovision problème te botindela bango video oyo basoutenir baorphelin oyo nzambe akosunga bango natiki bino bolanda bavideo oyo natie bino papa Thierry na bana kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen. Bonjour papa Thierry. Je vous présente ce petit Dani. On nous a amené ce petit Dani. Il est nouveau ici dans l'orphelinat de Saïda Massissi. Il vient de nous amener Dani qui vient de perdre ses parents dans la guerre qui se passe ici à Massissi, à Rutshuru. Vraiment, Dani n'a plus d'aide. Il a perdu tous ses parents dans la guerre de Rutshuru. Alors, on vient de nous amener le petit Dani. Une dame qui l'a ramassé vient de nous l'amener pour qu'on puisse la garder ici dans l'orphelinat. Mais nous n'avons pas de moyens. On veut votre autorisation parce que vous nous avez dit de ne plus intégrer les enfants dans l'orphelinat, vu les moyens, comment les nourrir, comment les vêtir, comment les scolariser aussi, des moyens, voilà, des moyens financiers. Donc je vous présente Dani. Vous pouvez nous dire quoi faire avec Dani, si on le prend ou on fait quoi. Dani n'a plus d'aide, comme vous pouvez le voir, n'a plus d'aide, donc en soi m'a beaucoup touché, je ne sais pas quoi faire aussi, papa Thierry. Veuillez nous dire quoi faire avec Dani, si vous allez trouver de l'aide pour lui. Je vous présente ce petit. Bonjour papa Thierry, nga kombo na Ogi, kolasala biso baninga misu bazana bapara na bango bis basala bango fete bongo biso. Parce qu'on va prier ensemble. Papa. Oui. Bénédicte. Ça c'est pour qui ça? C'est pour qui? Et ça c'est pour Béatrice. C'est tout? Il manque qui? Et Yaris. 8, 9.
9000. Voilà, donc bonjour à nous tous, hein, bonjour à vous qui m'écoutez. Je suis Papa Thierry, je suis dans la maison du cœur. Je suis avec vos enfants, donc vos enfants orphelins. Comme vous le voyez, hein, ils sont là. Et je parle, je veux que personne parle. Alors, donc aujourd'hui, ils vont commencer les examens de fin de l'année. Alors, j'ai décidé moi-même de les accompagner aujourd'hui, de prier avec eux, de les conseiller. Et il n'y a pas que ça en fait. Il faut qu'ils payent aussi les frais des examens. Donc, du coup, je suis venu pour les accompagner personnellement et pour les encourager parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'année presque. Il doit travailler. Alors, je parle, je veux que personne parle. Donc, il faut le filmer, hein, peut-être. Et je veux qu'ils soient en confiance. Et on les aime. On les aime. Tolingi absolument que les résultats sont bien. Démontrer biso banda. Banda qui va kotaki na kati ya maison. Awa, la sali ba mususu 1 an et demi. Banda ba kotaki awa. Et aujourd'hui, naebi ke nzambe osunga ke ba examen o ba osala lelo, ba osala ko bien. Bon, boyo kanga siko. Bonjour mes enfants. Bonjour. Alors, je vais vous dire que ceci. Jusqu'à présent, vous nous avez démontré qu'on peut compter sur vous. Jusqu'à présent, vous m'avez prouvé, moi, votre papa, que je peux compter sur vous. Vous n'êtes pas seulement des orphelins. Non, il faut enlever dans vos têtes qu'il n'y a personne qui est là pour vous. Oui, nous sommes là pour vous. Les mamans du cœur sont là pour vous. Les papas du cœur sont là pour vous. Tous les mamans et belé o ba osunga bino, o ba sunga kabino. C'est vrai, bolala kilibanda. C'est vrai. C'est quoi revanche o bo sala, on a konyo kama o bozonyo kama attaque bana bitike. Ezaya ko sala makasi bolonga que vous gagnez vos études. Le long bozo banda l'examen à fin de l'année. Jusqu'à présent, vous m'avez prouvé que je peux compter sur vous dans le sens où vous travaillez bien à l'école. Bino nyoso boza a nazwa bino na babana bala. Lelo oyo boza nzambe moto alingi ke biso na bino tozala boza. Ngaza orphelin. Bino pe boza ba orphelin. Mais to sangani lelo nzambe alingi ke to sangana lelo awa. Po ayebaki pourquoi. Bozo kende lelo bo banda l'examen lelo ngana zo kende. Nazo kende ko futa ba ibani ba droit ya examen. Maman na bino maman oyo azwaki ba makambo bino scolarité maman Elena Mandila. Boye bien non? Oyo a osunga bino maman Elena Mandila a futela bino ba frais scolaire. Maman Elena Mandila na association na Christ vivant et futela bino ba frais scolaire. Là na okende kaka futa ba frais ya examen o bino bozo sala lelo. Boza concentré. Nalingi bon memelanga l'examen ba résultat ya bien. Est-ce que bozo landanga? Oui. Vous devez me ramener de bons résultats. Concentrez-vous. Je veux que le pourcentage soit encore plus haut. Le pourcentage. Je compte sur vous. Le nom bozola lanzala. Est-ce que bozola lanzala? Bozola kalsu nzala te. Alors, ceux qui peuvent moni bino na banzela. Et là, comment on t'a prouvé que bozola va orphelin, tu peux bonder kola la libanda. Et là, comment on t'a prouvé? Ils ont collé na vie na binote na banzoto na binote. Mais bozala ba papa, bozala ba maman o ba dinga kabino. Nazana besoin. Ya ko bo ramener na ba résultat. Boyo ki sanga sonité. Est-ce que bola ndanga? Oui. Boyo ki sa ba maman o ba s'occuper na bino sonité. Na lingi ne na prometa ki bino. Mais examen nyonso o bozo sala, so bozo na ba bon résultat. Le 2 juillet. Tout ça la fête. Tout ça fait parce qu'il faut que tout ça nous soit la promesse qui bino que mois prochain sont pas les parce que vous avez l'espace à vous. Je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. C'est bon? Est-ce que je peux compter sur vous? Maintenant, tout le monde de la Zambie, Zamba Sungabino n'a pas examen au beau que de Kosala. Bon, mais